coucou la famille, bonsoir la famille de Miss de Miss, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir, ouvrage de l'éternel, coucou à toi, Sama Tantimba Kuma, coucou à toi, Gelor Mbouama, je salue ta présence, Laurette Mbemba, je salue aussi ta présence, Patti des Iguales Bakoula, je salue aussi ta présence, James Mutombe, je salue ta présence, Carlo Disuzuka, je salue aussi votre présence. Bafana Love de mon cœur, je salue ta présence. S'il y a moyen, Diams Mbayo, beau tapoter écran s'il vous plaît. Tozana direct Nabiso, il y a Kafu, il y a Somo, Otolobaki que la vôtre, Miss de Miss, a une rubrique, il y a Sikana TikTok, il y a ko invité Batou, ko so la triste réalité, ko so la témoignage, ma solo Nabiso. Et loko o e passa na vie na yo ya malam ou ya mabe soko za intéressé au lingi au passé na émission na biso ya c'est mon histoire. N'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp et zawana obenganga toko sala programme au passé na direct na biso. Voilà. Bonsoir la famille. Je salue votre présence. Merci d'être là très nombreuses. Tozo banda direct na biso bo tapoter écran, tapoter toko banda na ba like ça mukete, il faut ba j'aime mata bo identifier les autres ba ya to ka ba triste réalité likamo e komela muninga lobe ko komela yo, mais avant que soki nzoka oyoki lisolo muninga e ko aider yo oyeba ozwa ba précaution oyeba ke place oyo na vie faut kotambola boy faut kozonga boy. Donc ma solo ya bande ko mususu edifia kabiso na ndenge mususu. Donc je t'invite d'être là au partager biso écran et ko sala kitoko makasi. Merci beaucoup Diams Mbayo 86, merci beaucoup. Ngape nazo sala partage na page na biso ya Facebook. Merci beaucoup Diams Mbayo 86, merci beaucoup. Ngape nazo sala partage na page na biso ya Facebook. Merci beaucoup Diams Mbayo 86, merci beaucoup. Ngape nazo sala partage na page na biso ya Facebook. Dis bonsoir à toi. Les temps tozo tapoter écran, tapoter Patti des Iguales, Bafana Love, bientôt tozo koitia. Bientôt invité na biso kokota, mais il faut toujours partager. Bon matisse la biso ba j'aime et que ça là vraiment bien. Tozo zela invité na biso spécial à kota il y a ko solo là vraiment ezali. Vraiment thank you very much, thank you. La famille tapoter, partager et alerter bande comme surtout sécuriser pe direct na biso. Voilà. La famille tozo banda bientôt tozo lingato mata ba j'aime na biso eza vraiment malongate. La famille direct la vôtre Miss de Miss nazo sala direct moko ya parti prité nazo sala direct oyo eza que ba émission onga na sala ka déjà depuis longtemps bande komisu ba yebinga nazala ka sur chaîne na biso ya chaîne YouTube au nom de Miss de Miss et puis page na biso à Facebook au nom de Miss de Miss. Tout ça là ka déjà ba direct ba triste réalité. Tout ça là to beta ma solo e komela ba tout ya ka ko beta et puis ba to ba bengaka pona ko participer to pesa na ka ba idée, to pesa na ka ba conseil, to solo la ka ma solo ya kitoko ya vie, to solo la ka to pesa na ba conseil, ndeni to ko edike bana mibali na biso, ndeni to ko lingana makamnyoso wana ya malam to sala ka yango. Donc na nyonso o biso to salaka to sungaka les orphelins au Congo, to sungaka ba mama veuve na Congo. Soki la vôtre sali ba émission, soki to partager participer, ba musu balingaka ba aider bana na Congo, nga nazana orphelinat te meto edaka bana na Congo. Et bande comme musu ba contribuaka ba pesa mo ba quelque chose, nga mona teka biloko nanga, soki na teki biloko na zui quelque chose na tindi na orphelinat moko na Congo, Nzambe azanga te na ko bénir biso. Et to na rubrique wana awa na TikTok. To na ngoya c'est mon histoire. Donc soko za intéressé Miss de Miss abetali solo na yo o contactenga toko beta okoki kozala invité nanga yo moko obetili solo biso to tunyoka juste ba question. Et soki obi Miss de Miss na kokoka komona na te na kolinga te longi nange mona na me robenga na WhatsApp
toko sala yango soki po lobi miss de miss yo betali solo nanga pona yo ka conseil na bande konde ba ko participer to sala yango. Je salue la présence de ma belle-sœur chérie Marlène Touindi, bellissima de mon cœur. Coucou à toi, partagez les direct au banda déjà, to comme déjà na ba j'aime belé, nazo invité nanga déjà sala demande to banda na biso déjà direct na biso bia poko ya lelo, invité nanga vraiment au sala déjà demande toza wana pona ko recevoir demande na yo to banda déjà et direct na biso ya pourquoi ya lelo. Voilà. Bonsoir à toi, parole de vie. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir à la précieuse. Je salue ta présence. Du vainqueur. Merci pour le cœur. Pati Desigual, merci. Tozo zela invité Nabiso à ça la demande to banda direct Nabiso et que ça là vraiment bien. Ou alors je l'invite. Nasali et demande Tozo zela amata. Juju. Jay, je salue ta présence. Jay, ça la modérateur. Au quota, ici pas de bêtises. Awa, zéro bêtise. Ah, to sola ma solo ya vie. To sola comme ma grande dame. Et bah un bon tonton. Voilà, Jay, thank you. Merci d'être là. Tozo zela invité na biso amata na sali demande amata to banda direct na biso ya pourquoi y a lelo. Voilà. La famille, j'espère que vous allez bien. Biso ça va, toza très bien par la grâce de Dieu. Tozo zela invité na biso amata to banda direct na biso ya pourquoi y a lelo. Voilà. Na ko sepela to banda déjà siko po tozwa ata 1 heure. Coucou à toi Virna Yoka de mon cœur. Je salue ta présence Virna Yoka de mon cœur. Moi c'est Mbinga. Virna Yoka, je salue ta présence. Nice. Awewe to aba kombo onde bo komisa ngo Nipsia ya babubebo, je salue ta présence leki ya batu. Ya Irene Boubebo, ya famille Boubebo tout. Nipsia Boubebo, leka Orsia Boubebo. Coucou à toi aussi. Voilà, tous les invités na biso à ça la demande naie parce que na salé déjà nani, na lancé déjà demande mais nanou à répondre ngaité, je sais pas si elle est où. Voilà, invité na biso mata, invité mata na sali aux demandes. Voilà. Coucou la famille, je salue la présence de Nanou Elisabeth, voilà. Sarah Tandou, coucou à toi aussi. Popcorn, coucou à toi aussi. Jay, coucou à toi aussi. Virna yo kaboye biselangai invité à Mata parce que il faut to bana déjà direct na biso. Olivia Pope, Carmi, coucou à toi aussi. Le lot sur la masolo triste réalité. Tozo sur la c'est mon histoire. Tozo sur la masolo na biso ya vie. Tozo na invité na biso azo sala azo mata kala mingite. Et à Robert Ali solo ya vie na to retourner ba question et puis y a ko répondre biso awa tozo sala ba émission na biso. On attend notre invité tozo zelaye na sali déjà demande mais na moni na nous accepter donc je sais pas soka zawana ou pas donc na biso fallait to banezaki 17h de l'Europe 16h ya Londres mais na zui contre-temps donc yango et sali que nazwa un peu retard na bébé pe nazana donc c'est comme ça. Au monga coucou à toi formidable, coucou à toi. Donc ba direct na biso ato bandi ko sala, eza direct ya polémique té. Eza direct ya ba bêtise té. Voilà. Donc eza ba direct moko ya ba tuyami. Eza na parti prité. Eza na parti prité tokopona mutu nyonso. Je salue la présence de mon invité Olga Baby Laduciné. Je salue ta présence. Salut. Salut Tania Munene. Ah, basalaka ngobi na ebitende ni basalaka. Attends ma chérie, il faut na lukana comme ça carré ol. Attends yo so zano boy c'est pas aussi grave, mais na zana pose zaka juste bisomi balé nanou. Je sais pas comment le faire. Mutu moko ayebi ayede biso amata lo bandeni toko sala s'il vous plaît. S'il vous plaît, mutu ayebi ayeb sabsonde toko kabolaka bisomi balé na pour le moment. Potozana na posa ya komaitsana nu batute. Nayebi te ngam na simbi
soki na oke kokata yango su wapi. La dusine na kitona muke après na ozongelo, s'il te plaît. Ok. Bisous. Ok. Nana posa ya la famille, c'est juste nana posa carré à 2 personnes kaka. Bon, je vais essayer encore ya ko rappeler. S'il te plaît ma chérie, rappelez ça la demande na matisayo na tala ndenge yo salama. Ça la demande pour na matisayo. Nalingi invité na ngati kala mukete na se. Naza posa koma munene. Naza posa okoma vraiment munene pour naza na moyen vraiment komono très très bien. Qui peut nous aider? Modérateur, comment on peut faire? To diviser écran en 2. Bon, on peut commencer comme ça. To bandana biso boye, comme ça va aussi. Ça te dérange Bon, pas? Pour Nanga, ça va. Ah, ok. Voilà. Pour Nanga, ça va. Mais la ligne est vraiment 2. La ligne est vraiment tout le monde dans ma case. Bon, modérateur, ça musala na ye. Alobi azo luka, le temps to continuer histoire na biso direct na biso. Bon, je salue ta présence, hein, Olga Baby la Dulcinée. Bonsoir. Bonsoir, Miss London. Comment vous allez? Comment vous allez? Journée le kindenge nini, ozandenge nini, la santé et grâce à Deus, donc, on est en portugais, l'équipe bien dans Basungi, donc, Tokos. Vraiment. Siko tozo bana direct na biso, oyebi awa toza na miss de miss page na biso oyo zalara déjà dedans. Awa siko toye na rubrique na biso to salaka ya c'est mon histoire. To longoli yango kuna na Facebook, toye na ngo nanu awa na TikTok. Et yo oza la première ya ko banda direct. Donc oza vraiment to honorer yo vraiment le quoi posa moi si. Donc eza moi na biso pe ya basi. Donc yo mutali boso donc vraiment tobi soyez la bienvenue na émission na biso ya c'est mon histoire sur TikTok. Merci Tania Moukoko pour cet honneur. Merci pour ta présence Popcorn. Yakati, Tobombi Kombo. Bon. Merci chérie. Merci vraiment. Merci d'avoir de connaissances au besoin temps. Boye kolanda biso. Ba ope posa na fenêtre. To saluer bino quand même. Vraiment. To saluer bino. Biso awa polémique exacte. Biso a grande dame. Tozo banda direct na biso déjà. Pour commencer, bande ko misu ba yebi oti. Tokoza na besoin o se présenter oza nani komo na yo nani tozinto yeba yo bande ko nyonso ba yeba yo poto bandali solo na biso vraiment kitoko makasi. Ok. Merci Miss kombo nanga Olga Baby. Olga eza prénom nanga. Na botama na kombo ya Miss. Maman biso tanga botenga pesa nga kombo Miss mais papa lingaki yango te par rapport à makamdanda osala. Papa biso chanzaki yango Olga. Donc Baby eza non nangai, non nanga penza. Naza Baby Nkanga Agostino. Donc kombo famille wana. Ba question za yo nga na ozela. OK. Olga Baby, papa na maman baza en vie? Non, malheureusement, papa a koufaki en 2018. Maman aza en vie, toza na en France. Ça veut dire pour benga ngaza ma yele, yeba makambo loba. Donc à quoi tu peux live? Yebisa maman, on t'aime bien, maman, on t'aime bien. Awa, maman Constantine Wumba. Bana oyo, baza bien éduqué, maman. Vraiment, zala kimia awa nyonso koleka vraiment malamu mingi. Voilà, maman aza en vie, maman. Obi comment maman nani? Constantine Wumba Maïndou. Maman Wumba, je salue votre présence, maman Wumba. Déjà, naza na grande sœur nabiso ya liboso, comme na ye Wumba Mukoko Fernando, grande sœur nanga. Et puis naza na tante nanga na Paris comme on est Wumba. Donc maman aza maman nabiso. Voilà.
Je salue la présence de Lia Percy Toumba. Voilà. Bon, papa Aza Akoufa déjà, Tikabiso, que son âme se repose en paix. Maman Aza en vie, gloire à Dieu. Tolingi Toyeba, Koko la ya Olga Baby. Aza mwana commune Nini. Aouti na libota ya combien de personnes? Toza na posa Toyeba. Ok. Ah, biso toza ba papa bazalaki. Donc, toza ebele. Ok. Toza ebele. Mais côté papa, toza 7. Côté maman, toza 4. Donc, naza partout, naza fille aînée. Mwana liboso pa papa nanga, mwana liboso pa mama nanga. Na profité na bapesa pe ba sœur nanga tumbo te. Donc, o alanda ngai côté papa, o alanda nga Bernice. Après Bernice, Greta Ngaya là de tout le temps. Odilon, donc tous Abissoniens sont Agostino en fait. Olga Agostino, Bernice Agostino, Greta Agostino, Odilon Agostino, Magali Agostino, Jean-Pierre Agostino. Tous na deux Jean-Pierre. 6e na 7e bazab Agostino. Tous qui 8 mon quoi kufa totika la 7. Ok. Donc, si on comprend bien, Agostino Eza Kombo ya papa, je salue ta présence oui. et bijou ma pina. Donc, on voit papa de Agostino. Voilà. Togo yeba Olga Baby, toza na mois de la femme, Otolobaka. Togo yeba journée, il y a le 8 mars. Journée, il y a le 8 mars et le Belakoni le 8 mars. Ouais. Personnellement, le 8 mars, bon, et ça journée, mon co. O eza ba dédé qui pour na ba femme ba koma na émancipation de tolobaka. Donc to koma na droit ndenge moko mubala zo sala mwasi zo sala ndenge balobaka. Mais personnellement ngai elobela ngai lo côté pour la journée de la femme par rapport ya ba makambu to koma ko sala to comme ça moi journée moko nga pour nga penza elobela ngai lo côté mais na mutu na nga na yebi ke zaki journée moko dédié pour na ba femme tozala égal kwa na ba mibali yangwana. Yeah, money Jay, envoie-moi le message ici. Bon, tu vas ça pour ça bayeba bandeko bazotuna Agostino aza angolaise azali. Poko mwana Agostino eza ezo bimalokola kombo moko ya bangolais bandeko baza mposa fali baikoko bandeko baza mposa bayeba kombo ya Agostino eza ya bangolais to ya bakongolais. Ok. En fait, toza côté papa toza bandibu. Côté maman toza batante. Papa na biso, kombo famille na biso yango kanga nde tolobaka awa na France en kanga. Papa koko na ngai abota papa abanda osala papa portugais. Abanda osala papa portugais. Papa alaka koko na biso alakaki chef na ye ke soka boti mwana mobali akopesa endoi. En fait, ton papa sait que botama ba eko botama mapasa. Papa nanga naza mwana ba mapasa. Papa nanga yo botama ba mapasa ba pesi kombo Agostino. Donc famille mobimba kaka papa na biso mutaza Agostino. Ah OK. Ah c'est pas grave. Sikoyo toza na question mususu tozotuna. Na Kinshasa ba ina commune nini? OK. En tout cas, tanyanga na Angiloise. Ah ouais. Na botama na Angil na quartier 3. Na kola na mukie na quartier 7 côté famille maman nanga na commercial. Mais Angiloise banda na botama na Angiloise. Oza Angiloise ya makila donc to santa ngo to ya makila penda de père et de mère. De père et de mère. Particularité nini bana Njili bana ngo. Bozana mo ba biloko no moko biloko na bino mo bana Njili. Particularité na bino. Njili penda sa pe na nda mabete luka polémique te. Donc moi na Njili bana Njili toza wana sap na ndenga mabete biso linga forme. Donc poto ndeza boeza kotonda bana Njili omoko yebi bana Njili bazala wana donc na nda mabete luka polémique te. Donc atoza mwana commune mususu ozaki na ba délire bilamba te. So komi pe akozana bana Njili. Donc accoutrement pende changer donc Njili pende toujours likolo. Donc Njili biso toza wana bilamba forme nde balobaka bana Njili batanga te non ba intellectuel bazali bato malonga bazana Njili mais forme pende tant baloba na forme toyebi ke Njili eza wana donc Njili pende premier wana ya ko bomba te.
na ba poto pe botondi na poto ebele kuna na poto botondi. Ben oui, na uto loba ngona bi njil déjà tango oloba bana oloba poto so mona déjà bana njil ba ya poto tongo neti ba papa biso ba ya poto batika biso na ba 8 ans so 7 ans poto ya tongo bana poto penza ya tongo sisi nayebi bino bana njili bana poto bato ya forme bolingi mpe mosala maboko mécanique epe makambo na bino soki voiture ekufi na baquartier moko boye na bacommune moko effectivement ekotelemisa yango. Oui, tozalaki na maître na biso que son âme repose un peu maître yam ye azalaki bazwi voiture ezalaki automatique akomisi yango manuel donc njili nyonso ezali. Ok, sikoyo toyeba Olga Baby ntango obandaki kokola eske otanga classe otanga to esalaki ni mpo toyeke papa miyelede ya poto kala yo ozalaki na kota papa ko mpe ozalaki na famille ya mama eske otangaki ozwaki temps ya kotanga otanga osala option nini osukaki wapi toza na posa vraiment toyeba ki ye Olga na niveau ya étude na ye s'il vous plaît. Ok, merci. Olga Baby classe penza fumuntique nga mpe nazalaki fumuntique penza na banda classe pena maternelle à 3 ans nde babandaka maternelle otangi maternelle penza ti ozwi brevet maternelle oke primaire ti ozwi certificat ya primaire oke secondaire humanité nazwa penza diplôme na maths physique nasala scientifique option maths physique nasilisa na groupe scolaire Genda après nake université en fait nga nazalaki na posa nasala hôtellerie mpo naza maniaki naza trop kolamba nalambi oyo natiki kobongisa na ndako suwe na nga ezalaki nasala hôtellerie mais ntango nabandi première graduat na ISP navandaka na école boye jekokwa ekozwa nga donc tellement nazalaki kobomba basekret voyage te papa biso asalanga surprise jekokwa ekozwa nga na ISP na voyage na ye poto na 2004 ntango na ye poto na 2004 nasali 8 mois na Belgique compliqué mwa moke nasali retour soki volontaire retour mwa moke Olga Baby obi na Congo na Kinshasa osalaki option nini na secondaire oui nasalaki scientifique option maths physique nazwi diplôme après nake université nakataki première graduat na hôtellerie na ISP na longo après nakesala 3 ans na pige na institut INPP ex-pige na Gombe nasala secrétariat nasala section secrétariat en fait mais naza gradué disons nasala science technique du secrétariat naza gradué na option secrétariat de direction donc naza na bac plus 3. Oh wow, félicitations, vous êtes une grande dame hein? Félicitations, vous êtes Merci. Vraiment félicité na bata na biso wana beaucoup pe batangaki misu pe bakatanaki po bato ebeye bakanisa kokola bana njili balinga mama otanga te balinga sap alors que na njili eza na bato oyo pe bakendaki classe ntina niveau mosusu bazali voilà donc voilà ça fait sikoyo tondo balere olongwe wana obi na 2004 oya poto parce que nga nayebi ke ça fait combien de temps oza na poto naokokisa banda nazonga poto naokokisa faut bien préciser Tania nazalaki déjà na poto nakozonga na lisolo ya avant ndenge oyaki nali nano nakende nano na osali combien d'années depuis oraye poto donc depuis naraye poto. S'il vous plaît, la famille, j'aime, s'il vous plaît, Amalis Cosmétique, Madame Amalis, coucou à toi. Foumouya Zeylad, coucou à toi. L'infinitif et le cœur des Miss, coucou à toi. Toko Salut, Jules Vassimba. Oui, merci, Jay. To continuer la biso. Oye poto, c'est là 6 ans. Oreille poto. Oui. Oui, continuez, Tozoyoka. Nae poto, donc, les 10 ans, non, c'est 6 ans. Ok, mais olobaki na ngai ke tango banda kotanga kasi tolandelaki yo tolukai tozwa bainformation tout tango outa ozalaka na kini jekoko mulumba azwaki yo mpo aya na yo poto aza nani jekoko na yo esalamaki ndenge nini qu'est-ce qui a fait ke bazwa yo mpo ya poto kuku atwa diba en fait miss nga nazalaki déclaré
papa so ngunda na poto a déclaré ki biso nyonso bana na ye oto bota mari en Afrique. Oui. Et ya ko sala ke ambassade de France e ko lukanga. Tant nga na ndo papa tanga déclaré biso etant ke baby kanga Agostino. Mais tant nga na ndo tanga na Kisasa na ndo tanga lokola baby. Ya pamba Agostino ezala kité par rapport yo ebi ba réalité Agostino mando bima lokola angolaise. Tant papa a déclaré biso papa kulutu nanga que je salue papa Bongos à quelle école basengi babiloko ndenge ambassade esengaka. Basengi il fallait une école ba signaler une école batia Agostino na ba bulletin nanga tout quoi. Bango batika ki baby ya pamba Olga baby. Tu ko dossier papa yaki baby Agostino. Tant que nango na ambassade yo ebi mundele donc baby Olga na baby Agostino, il y a deux personnes différentes. Ce qui fait que baboya kopianga visa. Baboya kopianga visa, bazongi si dossier na poto papa a changé. Après papa zaki suna abande su kolemba te parce que na bande kokola moi loyenge kobunda zalaki kuna bakanga ke papa lingaki na avant. Azui suko afuti mbongo page koko bakotisanga na ndenga cop spécifique na koma France nazala mukanda nanga na France naza déclaré. Si. Après, siko, et ça l'a nia ou coucou à toi aussi. Siko kolongwa kin kuna po oya na poto. Et ça l'a no. Comment qui quand même? Ya bibi la fille. Ah ben oui, hein. Nga na yebi nzela okata te. Wana kutu ezaki deuxième fois na 2004 parce qu'avant 2004 pesi na voyage. Et donc et compliqué kaka mais na 2004 penza na komaki na vandaki na Belgique na zaki na bakanga na aéroport na vandi après ba ekote biso na Briche na vandaki penza 9 mois 8 mois na ndambu papa moni sou cop mususu et sengi que en fait tant na komi kuna na sambi que na za famille na nga mobimba ba leki na nga ba français papa na biso azali awa ba belge ba lobi non moi ba transférer nga na France ezate France il faut bien visa en Afrique. Oui. Allez, avocat, ABC papa avec une entreprise, ABC papa qui bah compliqué moi nous risquer bilo qu'on a en France et béba. Kuna na Belgique c'est un retour volontaire. Azonga qui ça comme ça to continuer dossier né en France. Donc du coup papa na biso avec obligé le bananga bongo na bengi pe ba assistance sociale ba toazaki na biso kuna na sengi retour volontaire. Ba pesinga jour ba pesinga date ba accordé ngana me mabiloko nyonso na lingi ba futinga mbongo nanga po nazwaki Bruxelles Airlines à l'époque na Kisasa ezaki Sabena nazwaka Sabena na kitimba mo na za 20e donc bandeko o ba tokota sika o bazotu na sujet za nini rubrique na biso awa eza c'est mon histoire to banda ko inviter mutu to bando sala na bando inviter mutu oye o mati obetenga lisolo na poser ba question après soki okozala okosepela ke to bato bamata po batuno mpe bakestion bakomata batuno bakestion donc eza rubrique ya c'est mon histoire moto azobeta lisolo ya vi na ye histoire oyo eleka na vi na ye témoignage mosusu nzambe asalelo quelque chose nzambe asalelo makambo mino olingo témoigne nzambe oluki miss de miss okosala témoignage oza oyo osalaka commerce moko boye oza na posa publicité oza na posa likambo boye donc tozosola ba triste réalité masolo ya vie na biso ba conseil to bandoleka à chaque fois na TikTok ba live na biso ekozala 2 à 3 fois ezokipe te mutu nyonso aza intéressé au contacter Miss de Miss obengi ngai tosololi bema bifa to tete écran bema soko yebi nde basalaka bo to fina nde nini tozalaki mpe na posa nango lakisa biso ndeni tokosala toza na posa na yango me tozoyeba te babi na fina invité na nga oui mais après invité na nga na osala nde omoni esala nga boye mais après na oyeba te nazalaki na posa écran ekoma partagé en deux en fait c'est pas comme ça nde nalingaki ezala deux je sais pas donc voilà bon tozo continuer na biso direct na biso quand même prochainement toyeba partager en deux parce que nalingi nazala un peu concentré Olga bebe olinga kolia nini mingi Olga baby invité na biso à se déconnecter na ebité tant mususu faute ya connexion il faut diminuer le tableau nazo sala tuna diminuer tableau mais nazo ebate comment faire
naza na posa ya kodimine écran. Je sais pas ndenge nini ya kokende. Voilà, nazo comprendre était comment faire. Voilà, cliquez na icône, il y a invité. Invité na ngai et puis changer grille. Boule haute, attends. Invité na ngai yo azongi. C'est là, Bimi Sangaï Bibi, la fille de Dieu, a mata expliqué en direct. Ok, merci. Ok. Ça la demande, Bibi, ma grande sœur, ça la demande ou expliquer biso comment tokoyi ko sala. Sala, et mata ou expliquer biso comment tokoki ko sala. Niaou, bon, Niaou, c'est bon. Coucou à toi, ma chérie. Ça va? Très bien, toi. En fait, tu vois, juste en dessous, na scénario. Oui, oui. Ozana, côté Ozana plus, Ozana cadeau, na ko invité. Et de l'autre côté, en face, à ta gauche, Oui. Ezana, eloko mobo, et ça l'andeti signe mobo, il y a 8. Il y a 8. Na scénario, Host. en face. Host. Voilà. Haute. Yeah, host, wana, oui. Na place à haute. Tala likolo nango. Oui. Bakomi grille. En face, Ezana grille. Changer l'icône. Là, dans le bango boy de tête, je ne lis pas, mais c'est changer l'icône. Non, mon a grille. Awa, et là, on a moni. Bakomini. Na haute, na fini haute. Et puis, dans mon a kaka, on a quoi invité. Il y a haute, t'es homme à côté de l'autre. Juste à côté de l'autre. Guest. Invité. Non. Zéla. Non, c'est connecté dans le téléphone homme sous. Oui, c'est comme ça, dans l'accent en direct, Zéla. Ok, merci. Ba perruque nalati oui, ba perruque pe eza à côté ka nazala ba perruque à côté ka mais tout si ça no émission na biso tokosola wana après. Sinon la famille bon continuer ko tapoter écran s'il vous plaît. Tozo continuer direct na biso pour nazala posa invité nanga azala vraiment mobimba pour to solane vraiment kitoko makasi. Je me connectais sur l'autre téléphone. Oui. Attends, 2 secondes. Hop. Ok. Alors, Omoni na se place au monnaie haute. Oui. Là où place au monnaie qui haute. Oui. Juste à côté. Oui. Il y a un autre. Qu'est-ce que tu vois à côté? Je vois 2 personnes rose-bleu. Et puis voilà, c'est dans rose-bleu, Wana. C'est dans rose-bleu. Appuyer rose-bleu, oui. Essaye d'appuyer sur l'autre, pas le rose-bleu, le bleu. Attends, Niao, eza rose-bleu, oye bakomi guest, invité. Bato, ozo olingo invité. À côté. Yo TikTok neza a langue ni. Anglais. Ok. Et puis à côté, tozana interact. 3 options en fait. 3 options. Te wana ok na anglais à mabe. Wana za na anglais à mabe. Yo za na anglais ya ko inviter ba guest na yo na live. Bande ko tapoter live s'il vous plaît. Tapoter s'il vous plaît. Besoin ko inviter te. Tozana besoin ko changer. Oui. Ya ko changer écran, mode ya écran. Po ya bimana nini. En fait, il faut ça là. Eza que au moni place il y a gift. Eza pembeni gift quoi invité au mona ngona c'est non? Si na mona host, na mona guest, host, na moni invité. Ouais, 2 étoiles. Oui, eza côté kuna te. Eza côté. Eza oyo eza vide wana place na se wana oyo ya ba invité. Oui. Na se oyo ya ba invité. Soko tomboli
au mona likolo batie biloko mibale. Oui. Il y a bleu, né jaune. Moi, chez moi, c'est bleu et le rouge. Rose. Bleu et rose. Oui. Pardon. Oui. Na bleu rose wana, yango de gris pour changer forme ya écran. Oui, na appuyer. Siko awe na go live. Eza na ba etie kombo na nga na yo. Et puis oui. Oui, après likolo nango, likolo oui. nango. Likolo nango eza normalement au changer forme ya écran. Attends. Nazo appuyer ça là. Toko continuer ka abwena appuyer zo sala te. OK, nga kiti na ketala na ke fungula pona tala. Okay. Na sa capture. Merci. La famille, c'est pas grave, to continuer toujours, to continuer kaka. To continuer pour le temps nyawaya. To continuer la biso. Oui. Okangi vidéo ekina na yo. Ah bon? Oui. Na monote. OK. Aïe. Ou alors, voilà la famille, tozo continuer direct na biso, toza na invité na biso Olga Baby, yende aza invité na biso ya pokwa lelo, azo petali solo ya vie na ye, c'est mon histoire, rubrique na biso, ya c'est mon histoire, histoire ya vie na ye, tozo luka toyeba ye, aza nani, asala nini, qu'est-ce qui s'est passé na vie na ye, toza na ba question oya otu na ye, donc soki oza intéressé, lobi obetali solo ya vie na yo, ou témoignage, toza wana Paul na koyoka yo to kabola ba triste réalité ensemble. Ndenge bozo yebisanga nazo yeba mais nazo comprendre te pourquoi ezosala nga bongo te gris yango bon je sais pas hein. Kenaya viens oui ça va maintenant oui, donc soki na comprendre nde bato bazoloba na appuyer na pas invité nanga yango na appuyer. Et puis gris yango nazoyeba te changer gris gift yango après gift yango après eza ndeni Olga yo po yebi te ofina coach alobi yango naosala coach alobi nini gris ekobima likolo ya bacarré ofini na bacarré wana est-ce que nga mpe nakoki osala ngo tuna bango non est-ce que nga mpe nakoki osala coach Ben voilà toko continuer quand même to continuer quand même to continuer na biso ok otunaki nga baby olingaka kolia nini en tout cas plat préféré na nga nde yango nanga boye plat préféré na nga fumbwa na fufa moto donc accompagnement mpenza o Thomson nini nalingaka Thomson makasi mais fumbwa mpenza na fufu yango nde numéro 1 ok fumbwa nde numéro 1 nakoki olamba yango mpe na ndaku me nalie te nabimi mpe nake kuta yango libanda nalie fumbwa donc nga na fumbwa komeka te donc eza mpenza plat préféré na yo yango wana siko awa na ndako olambaka te olambaka te mama nalamba te nalambaka naza difficulté moko baninga nanga nyonso bazali awa baomona tania nakolamba natikali mpo nde naza boye naza nangonga moko na ndako nakoki olamba mpenza biloko na nga nalambi mpenza biloko natie na babol nde totiaka na poto me nabimi nakelia libanda bato bazala naolia libanda na nga nalingaka bongo molambi nde baokomelo bato misu bamesana kolia na bato mutu mosusu akoka kolia ye moto mutu mosusu mpe azalaka alambi maoko kolia te ezalaka oui wana mpenza ngai c'est ça donc toza susu mposa toyeba Olga Baby
on commence à stresser. Parce que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Hein. Biso soto comme moi stress alikamo boy. Stress même badmusu esi la refwa cha musique, badmusu fa bina, badmusu fa loba, badmusu fa ganga, badmusu fa lela. Yo tant aux aura stress, tant aux aura ba penser moko botoni ni ne soulageaka yo en fait. En fait, naza na qualité moko batu bayebi nga na kosaka te. Donc nga na kosaka te. Pour le moment, oui, naza leloko moko te o nako kimela ma avant na bande ko filmer. Quand j'ai un souci, Tania, attends na sala ki 3 mois na filma jamais, mais ceux qui na komi na likambu moko déranger nga. Nazaleka na pelisi cigarette. Merci non, pour la cigarette est belle. Oui, vas-y. Donc, na tie penza, neti en France, na ki les aki de spé, et na disons na ki les aki midi, mais en France, les aki penza ceux qui naza stressé. Li kamna so elekelanga na ndo ki mana. Na tie masanga wana na bandi au filmé. Mais Dieu m'a fait grâce. Na sala, na so sala ngo cité. Et comme qu'est-ce qui a poussé que on arrête ngo? Parce que yango bane ko aider, bane ko soulager. Mais ni ne sale que stopper pour toi que cigarette va stopper ngo pam baté hein. Et jouera moins temps. Qu'est-ce qui a fait? Merci pour le rose la famille coach Ben Niaou. Merci pour le rose. Omoni ceux qui ba kombe le ki mingi na vie hein. Et comme ça mutu na dimension musu ya prière. Oui. Donc suite à makambu na kutani na trop na vie, na moni que mais attends na stressé. Attends na filmer et changer le côté. Donc de préférence na koko luka le loko mususu au moins na bandio simba nga lamba ti ba 1h du matin. Na za au moins 3h du matin na susu muki na pongi na bimi silo na congélateur na bandio lamba. Et ça ka ngolu nzamba salinga. Merci beaucoup. Donc c'est que oza vraiment molambi pour mutabeta babilo rande moi fois za molambi. Bon, et là comme sous tozaï on a besoin de tout na. Olga baby marque nini préféré na yo olingaka griffe ni po tozo mona ozolinga njili déjà. Donc tout le monde a rappelé que olinga kolata, oza tu aimes bien t'habiller. Vraiment olata bien. Déjà à part ça olata bien. Ce que tonto yeba marque nini olingaka mingi vraiment po tozo mso ba griffe belé. Mais wana griffe no moko obi ke griffe openza coup de cœur na ngai. En tout cas nga na idéologie papa wembe. Donc eloko na vie na nga ko kanga na griffe moko quelque soit kombo nango. Et simbati nga linga marque nyonso eloko nyonso ke bongisa ezala Zara, ezala H&M, ezala ya Versace, ezala nyonso ka ke bongisa ngai. Yango na la marque mon côté préféré non. Nga pe papa wemba ate lamba griffe ole da kitoko mingi na ko kanga na marque mon côté quelque soit kombo nango. Naza penza nomade quoi na taboye na sangisaka. Vraiment. C'est quoi couleur ni couleur préférée dans les araignées? En tout cas la couleur c'est la couleur blanche. J'aime trop la couleur blanche. Donc nga penza na lingada. Encore naza mwindu bona mona so na ti pembe. Na bongaka. Donc naza penza na biloko ya pembe. Ngai couleur préférée na nga c'est la couleur blanche. Olga baby toza en question mo tonto na yo. So que mitali na miroir. Parce que biso basi toza la moi ba biloko na biso mo to lingaka hein. Otali na miroir oyebi ke parti oyo pomezaka parti moko yanga na linga mingi to bato bayebisanga ke oyo penza ozala kitoko na misu abi ozala kitoko na makolo misu abi na linga taille na yo parce que tu es une femme quand même il faut le dire donc oza na eloko moko linga oyo po yokaka mibali ba préféra pa na yo toko yebango. En tout cas Miss oui ma chérie wana kuteza likambo kosa te. Oyebi ko muto koza la belle so koza na défaut côté taille et simbate. J'aime trop ma taille. Au moins na minute okutu po toza biloko to luka. Donc nga na kola bano bazalaka libumu lokwa mukongo ale basse fongwa ma donc forme na nga wana donc eza préférence numéro 0. Bien que naza muscle toko naza banzela minu bato balingaka mais ngai penza tant na tele makabatu batalaka c'est plus ma taille en fait. Taille na vraiment. C'est vrai. Vous avez la taille à kitoko vraiment. Wana toyebi yango. Siko tonto loba lisuzu. Olga baby mariée ou célibataire ou comment? Je suis mariée, na mariée à non nangoyo. Félicitations. Mariée.
Ah, Oui. marié Pour le à moment, monsieur, ce que ça privé, monsieur, à ta prénom à Pamba, à monsieur qui? Eric. Ah, ok. Mais Olga Baby, monsieur Eric, beaucoup de temps, on a pototo depuis Congo, beaucoup de depuis ba Congo. Bonne question. Wana penza. Eza question moko. Pezenga, il faut na répondre bien. Mukoko. Oui. Miss Nangai. Oui. Omoni na mokili. Batu misu balingaka honneur. Balakisaka musapi kaka ngai. Nga Olga. Une fois, tant que sika na début na ngai ya poto na 2007. Nazalaki na connaissance moko a fait, hein? Connaissance. Fallait tokende kolia ntaba. Azalaki mwasi, aza mwasi. Tokelia ntaba na bofango. Tokendaka mukongo kutu mbongo pe ezalaki nango te metel mo bika koya poto sikolika omonana. Nga azalaka na 20 € nanga. Ye pe je me souviens pas mais nakoloba buzo bate ngai moko personnellement na yebi ke nazalaki na 20 €. Oui. Tokelia ntaba pa bofango kuna na Aubervilliers je crois kombo wana. Bato ntaba o bato bayebi pa bofango. Tokenda tokelia ntaba. Tant tokomi wana yango mabe mususu ya bato ezalaka bonheur pe ya bato en fait. Ah, oui. Par là qu'est-ce que je veux dire? Na bande ko filmer. Tozaki na nganda. Oui. Nga na bimi libanda na kende ko filmer. Donc na bimi libanda na kena nga na nzete moko ezalaki na libanda bofango na komo na bande o filmer. Na monika mutu moko landinga na sima ye place nga na bande o filmer. Un tonton est lancé 1,86 m, noir. Mbinga penda donc son moni mbinga ye liboso nanga. Oui. Bonjour madame. Ngabi bonjour, ça va ngabi ça va bien. Ba français belé yo bibiso. Ota mouton ba français belé. Oh. Je peux te parler ngabi ben oui, je t'écoute. Abi nanga na monaki yo ndingo kotaki. Na bosa na te na lata pantola pembe. Yango le couleur nangi za ka pembe. Ah c'est ça. Na lata pantola pembe. Abi nanga na monaki yo ndingo kotaki nga na zaki na kati. Tango bimi na landi yo to sola mwa mukie. Oza marié. Nebi j'étais pona. Ba français ce qu'on a au boya ba français wana. Et puis tant na yoki tonalité na ye, na yoki tonalité ya ba Brazzaville en fait. Nabi nabi oh ba français boye par rapport à ba délire nanga. Par rapport à ba délire nanga biso to lingaka moi si quand on a moni ngabi oh muto ba français belé aponi ne mutu musuta yeka pa na ngai mutu sardine mutu eza la Maroc. Oh na sepeli na yo, je peux avoir ton numéro. Nathalie maman ngabi pourquoi? Oh parce que je suis tombée tanga bi kaka amoureux de toi ngabi. Taba lukuta bato lukuta de boyaka kaka ba amoureux. En tout cas, j'étais insolente Tania. Oui. Je jure les jours là, j'étais insolente. Na réponda qui est penda ma bé. Na koti na tiki na zui cigarette na ndo mela na boaki na niati. Na koti na nga na kati. Oui. Tango na koti na kati sikoyo. Muninga wazaki na kati abelelinga Olga utu wapi na tiesi nazali ko filmer. Ale mutu tozaki na ye mutu alandenga libanda Eric qui est mon mari aujourd'hui. Tanga yoki amutu na solo na fille moko fille yango mobali nanga mon mari en fait aza agent immobilier. À l'époque azaki na agent immobilier azaki na nani na ye moko te. Amoni siko fille wana o abeninga bi la fille namone wapi abia akanisi mba moko viens na ye moko pipina o babwa kaka viens na ye wana azalaki na ayaka na fille wana on comprend na lito feza bien na lito c'est comprendre donc s'il vous plaît Olga Baby yo oyaki na nganda ya mofango boyaki na master na yo moko boye tango bokomi wana ndenge ezala kaka yo o déplacer po o fumer oye kokutana na monsieur mon mari oh lelo aza papa Eric qui est ton mari parce que il faut loba oza sérieusement marié oza gravement marié parce que nazalaki na mariage na yo nayebi ke baprédote baparent bazwaki mbongo na bango et puis olataki voile ndenge basi ebele balingaka bahonore bango yo oza parmi basi oyo mibali bahonora donc on te doit vraiment du respect et ekosala ke ntango yo ke kofume nde papa na biso Eric oaza ton mari aye asololi na lere asololi na osala okosa mwa bacaprice ya bomwasi tala quand même
Après mobile aye ko kende sikoyo nde mobile aye ko Miss caprice que tu sais mieux j'étais vraiment insolente na niveau moko donc akoka ni otika allez to continuer oui après sikoyo ta mobile akei mobile ino akei akesi ko solola na fiyo boyaki na ye donc tonga na zongi na nganda fiyo sikoyo tozalaki na azalaki place bande otumba na tono abeleli ngai ale mutu Eric amoni ye na musika asolisi nga bia baza na fille wana bayebani te na mobali nanga bayebani te mais une fois na vie na ye ndenge bande osala makambo ne ya kolukela bato bandako fille wana azalaka na posa ndako bayaka na vie ya Eric donc la fille ayebani na vie ya Eric Pipina na otanga kombo na ye que je sali na tindaki elie pe akota Pipina ayebanaki na la fille toyebi relation bazalaki nango te mais ayaka na ye une fois na ndako Eric bazalaki na posa koluka ndako la fille abandaki koluka ndako siko Eric atanga moni fille yango abia fille aya na ndako donc na approché fille wana nayebisa ye ke nalingi nasolola na moninga na opo asepondaki nga bien te libanda akepa fille wana koto fille wana azalaki na nganda na tono ya ntaba ayebisi ye mbamo bonjour oyeba ngai lisusu fille wana bina oyeba te abia boyaka mpa na ngai na pipi na mpona makambo ya ndako ok yo nde bon sikoyo osolisaka mpo ani abia nasepeli na moninga na o wana na otosolise deja libanda mais azalaki na nga bien te est-ce que okoki koyebisa ye ke yo oyebi nga asolola na ngai la fille apusani mpe mpa na ngai tabeleli nga na mosika Olga na baluki natali la fille ayebisi nga asolisa ye ale aye mpa na nga aye osolisa nga parla nde napesi ye numero ya telefone akenda na ye mpe akende yebiso mpe totikali na nzoseka mpe na obeti ya camarade nanga masolo to ex camarade nanga en fait nabeteli ye mpe masolo toseki na biso ngai banda kolanda nga banda kuna nazoboya na ngai abi natuni camarade na ngai yo yebi abi ngapi na ye na ngai ye te arappele ngai kaka ndenge tolukaka ndako na banda koluka ndako bamemanga mpa na ye me nayebi ye te nayebi kombo na ye te esi nango à partir wana tozo comprendre ke bolingai na mobali na yo bino mibale na kanala mutu ben oui mutu te apesanga mobali bayebani te ocomprendre ye akendaka koluka ndako toyoka ondire babi bapesa yo pasi ya mobali kaka na bareseau sociaux yoka na ye biso bato nao baza mitema mabe na niveau mobali nanga azali balingai bapia ngai te mpo bato baza mitema mabe na poto balingaka bato basouffrir oyo nazoloba master na ngai vir naza wana mama Chloé 2019 baza wana bayebi histoire na obeta donc napesi numero ye kuta moni mpesi napesi numero te ndenge esengaka Olga na musika na nganda ntaba nde na autorize mutu wana akutani pembeni na nga napesi ye numero apesi nga mpe kombo nde enregistre après ayaki na ye kaka kosomba ntaba ne azwi taba na ye abimi biso mpe tokutani na ambiance na biso po ndenge abengaka nga après tokutana mutu ayeba te ezalaki kaka biso mbale mais Olga baby oyisi biso ke oza marié mais biso toyoka ke yo libala il fallait déjà oza sous marié te il fallait déjà obima na libala toyebi te soki ya solo to ya lokuta miss nabetilo lisolo moko otala niveau motema mabe ya bacongolais na invita bato na mariage na nga baya mariage bato bamata na taxi moko na baoya mariage na nga baye comme bainvité ntango déjà mutu ainvité yo apesi yo valeur moko boye donc directement boye na osengo mpe merci parce que tu t'es déplacé outa Londres oye ti France na billet na yo moko oye kosala nga plaisir donc soki na ozalaka na position te mokolo yo mpo okóma na niveau wana ntuka ngai ifo na ya eza niongo moko ya monene en fait nabengisi bato na mariage na nga baye na kati ya voiture bande baoya na nzela bazosolola nayebi te comme par hasard libala nyonso ezalaka na komba mpo nga mpenza debi ya libala na nga ezalaki komba moko nayebi te nde balobaka satan amenasaka mariage nga nazwaki dernière de combat sikoyo mabe ezalaki nini nalingaki mundu nyonso acomprendre ke nalingi na nga libala te nalingaki mundu nyonso acomprendre ke nga nalingi na nga libala te je m'en foutais en fait donc naosala makambo na nko nalingi na nga libala te mpo mobali na nga aza na problème ya santé non mpo mobali na nga azanga mbongo non
Oh, pour mobile nanga trompa kinga non plus. En fait, Aza, homme dédié. Oh. Azambela kamakasi. Oh, c'est bien ça. Tant que on a commis na libala, a memelinga système moko, na comme ko bengue frère Edouard. On comprend. So on a la télé comme coussé. Au moins, c'est comme ça que tu vas sortir pour le bakalinga la mouki en fait. Aza congolais, non bon robet du solo. Oui oui. Aza trop français oui. So on a la télé comme coussé, tu vas sortir avec ça. Au moins Nathalie, comme bengue frère Edouard. Et puis tu as un problème moko par rapport il y a dossier nanga. Il y a l'ingaki to ça la mairie. Nga na bane ko boya nanga ko ça la mairie na omona oh yo des choses compliquées nga makambo ba jupe makambo ba nini to ça la mairie c'est ko balukila nga na comme ko bengi na surnommé qui est frère Edouard. Donc na biso début libala nanga na sala ki ata 1 mois te ba famille ba ya. Donc on ezali makambo coulisses ba marraine ba ya à l'époque maman biso na ya quitté. Donc baya ko vendre sa biso comment qui benda tikanga na o insister kaka ke na lingi libala te. Alors que le messier le baki ya balaki pour na libela aboya ki na ye penza sala ki tout na boma libala te en tout cas ngai penza et sala ka libala sila ngo. So ki to kata moi muke donc tant yo bané ko boya libala sala ki déjà après mariage na yo religieux na yo. Oui, na koti déjà na ndaku nanga. Naza na ndaku nanga na bandi complication. On a koki ko se permettre tena lo bango devant na italango devant la toile. Na bandi complication nazo boya libala. Pa na boy na bien compliqué nga lika to sala mairie. Nga na sala mairie si côté nga na lo baki avana sala mairie na mobali fo na na côté administratif en fait na la calé. Atienga kali côté moko administratif dossier na ngeza ki bien. Il faut ka na sala mairie na yenga ko na boya ki mairie sans que na la administrativement ça va bien quoi na yebi ko comprendre na boya ki allez na koma ki pe akomba ko bima nyonso donc nazaki na linga ki sous libala ti en fait mais pour le moment ndé nazabo naza libala nanga yango na opé tio li solo ba fille wana ba yaki mariage nanga na yebi ti makambo ile kana mais tant que na koma yo yebi bango na yebi bango te nazo betila batu nyonso bango mo ba se retrouver en fait na bima ki nanga na zui it nazo zonga ba bengi ngai ba opesa nga conseil famille ba tie conférence quoi nga na kata voiture nazo expliquer na boy nanga koma yazo linga to sa civil nga no sa nanga civil te ba bino par rapport ndengi aza ba propriétaire parce que aza 2 fois propriétaire na poto yo côté administratif makamunezo simbate kende kutu na mairie ngabi tenga na ko sala li mairie te pona makamuna nga administratif et kende bien nga na sala mairie tant que la moni c'est bon na sali mairie na sala ngo pona intérêt mon côté boye en fait pour ceux qui ndenge na zo linga nga boye te so na ke na mairie bon compliqué nga na landela ki makamuna so na mairie ceux qui a 5 divorce so nga na 5 divorce plutôt ya boyi na za na ba mikolo belé na boya ki si qu'on a solo la on a taxi na chauffeur tantôt solo na chauffeur boye chauffeur wana badio na lo bapeka ba bimbonga muto bato abebisi mbongo ebela pesi o valeur bato ba famille zo gangela ngai en fait bokangi bo fongola popcorn hein nani bataki nani popcorn c'est ma meilleure na bloqué Jay, si t'as bloqué popcorn, fongola s'il te plaît. Quand yo continue, bah fongola popcorn, bah fongola. Fongola la popcorn, c'est ma meilleure en fait. C'est une en fait tant non lo basiko no bana lingi libala te bato wa gangela ngai na taki siko na it tango zaki no muto mangala comme par hasard. Donc il se to comprend bien ozaki na kati ya taxi tango zo solo na famille boza na conférence na famille bo so na téléphone bo pe so conseil nege libala ezalaka combattu le diable n'aime pas alinga libala te libala kobota ezaka na combat donc mutu muso akozala to mona ba kape belé mutu bazola tie bag alliance manga kima bima na salle donc eza normal que libala ezaka vraiment combattu et tant yozo solo la ba famille bazolinga ba faire comprendre que te mobile no lingi yo bo sai déjà mariage bolingo na yo il faut bo sala makambu yoza na kati ya taxi na za kati ya taxi chauffeur ayaki kande to commanda it après na yeba itazaki muto mangala tant na siso solo na boy na oyoka mutu te babisalo ko sala muto ozo tsambonga libala ezate bazui ba katinga na kati na kati lipenda bango nyonso bazaki na conférence
téléphone. Après, chauffeur nga tuni ngabi, oh, yo to bala na mwani. Ngabi no to bala na mai, na bala ki le 7 mai. Abi nga, ah, mariage nous ezaki na Olga bakangaki popcorn parce que alobi ke Olga baby azalaki na esprit mabe ndenge aboyaki libala yango modérateur akangaki ye. Ah non, aza penza copine nanga bien. Donc il faut donc alobaki par rapport ya kotumbola ngai. Il est où elle est là, c'est bon. To continuer, chauffeur alobi no nini. Chauffeur maman abi nanga obalaki otobola na nini atangi nga kombo ya sali nanga ya ville ngabi oui. Abi nanga mariage nous ezalaki na Kisasa, boluwe sali na Kisasa, boluwe pe sali na ville. Oh, na Paris nabi na taliemba moko. Nabi oh. Comment mutu ayebi makambo nanga nyonso na komi intéressé nabi oui pona nabi ne oui pona abandi oyebisa ngabi ah mariage na yo atuninga mamo ofimaka Tania mutu amemi na taxi natikali stupéfaite na c'est oui je filme abi nanga oui na yaka na mariage na yo na yaka otika batu yo na voile na obimi na ndenga sima yo ko filmer ba ogangela ozo yamba bapaya tika ko filmer yo zo ganga na na parfait na chingom abi nga na yako tika batu batu na yako tika ba fille na bino obengisaki na fête tangu toya na bango na nzela moko avandi na liboso mibale bavandi na sima place yo vandi abi ma sœur na yebi yo te ba fille wana bamanda kosala discussion na kati ya voiture abali na eka po bala akoboma na ye libala Tania ona oloba no nzamba oyo kanga chauffeur mutu azoloba na ngai balobi ke na omona na te ozomona nga te yo mona ekran na nga te yo ozomona nga quand même ozomona nga Olga oui nga na omono bien vas-y continue po bato babi na omona na te c'est bon mama loba parce que wana chauffeur mutu azoyebisa yo wow chauffeur mutu azoyebisa nga Tania tala niveau mutema mabe na ebengisi bato na feti me na nzela bazosala discussion en tout cas nayebi nanga bino te chauffeur atangela nga kombo te mais so bozawa boyebake message na bino ekomaka babandi obeta baoloba oyo azalaki liboso azoloba akoboma nde libala topesa ye 6 mois mosusu abi bopesa ye chance bino bolobaka 6 mois po nini oyo aliboso abi ma beta gazon yo tobeta ye gazon na bala ye na mai donc déjà 10 mois mois prochain akoki 11 mois na on aleki deya 6 mois abi bobeta gazon babetani chauffeur wana abi nanga ndeko nanga mwasi bato babeta na gazon awa na kati ya voiture na nga mais baza bainvité na oyo fête na yo wow abi babeta na gazon balobi ke libala na yo 6 mois ebele bokoboyana na bino okoboma no libala parce que soi-disant yo oza na bolingo no moko quelque part on va revenir sur ça donc balobi bongo en tout cas mukolango elekaki nango namoneke yana oboma nanga mpe libala so bazwa raison mpo naza moto oyo ngai ata bolobi nanga likambo oyo ngai nalobi yango nasalaka na chanzaka te mpo na bato nazalaka bongo ntango alobi na ye aye otika ngai anangi nakita na ndako na nga ayebisi nga ntina porte ndako na nga abi na nga ma sœur bato ebele baza problème ya libala bato ebele baosambela atuni nga boboti nga bino toboti te nano tobala na kaka na mai awa wana na balani le 7 mai na fin juin déjà nga alingi naboma libala sango epanzani yobika bafami yango oyo akomema pa camarade ne camarade ne amemi sango epanzani bato nyonso bayebi ke na longwa libala mais ano 15 jours banda nakota na ndako le 7 mai loba nake fete nanu nalala libanda te oyo nake famille to loba nake fete nakende Belgique naza na boye naza pa pupui naza boye nalalaka libanda te mais bango bayebi ke naboma libala na Kisasa bandeko na nga bakomobenga nga nabi naboma libala te après voilà donc omona niveau motema mabe bato naza na ndako na nga soki nabongisaki par rapport à babiloko na oteka babiloko ya bato ndenge nalakiso photo na nga mariage naza pa na nga donc je suis chez moi vraiment félicitations il faut continuer kozala libala eza facile te mais oza capable onayebi yo oza une femme mais nauti oyebisa yo tout à l'heure nga so nazwi décision na nga donc pour le moment naza wa
mukono olobaki nazala te mutu pa okanganga zati donc nazalaka bongo. Merci master. Après toyeba Olga Baby pona libala eza nini pona yo? Libala pona eza libala eza eloko moko eza institution divine en fait. Mariage eza eloko moko eza bien. Soko se retrouver, soko za place oza à l'aise. Donc eloko important partenaire azala vice versa en fait. So kute na mubali parce que mubali batu ba monaka mubali na ngai soki na télévision so na sali boye non. Mubali eza mutu. Mubali faut otala mutu. Otala mu respect valeur ni nazo pesa yo en fait. Mais on peut so valeur nini avenir eza nini mutu eza nini. Donc ki mubali eza kaka ta kitisa ki pantalon na sekisa yo comme so tokesa ba course na biso. Na moni chemise à faire ça, c'est mibali à ba couleur, na moni yango bien 950 €. Na linga on a sepel na on epsi carte na eza ki pananga. Na sombele loko nga na lingi na jusqu'au chemise wana na tie boye na bine na lingi chemise. Na biso Tania ndenga talanga avec des thèmes à baluka penda tuninga qui va mettre cette chemise. Même si bien dans la top, non, on a besoin d'un top T. Oh, wow. Moi, je vais être un homme. Si toi, tu veux acheter, achète pour toi, mais pour moi, je ne me permets pas de mettre ce genre de chemise. Akola tate azana ndenge na e fumuntik. Donc, classe penza. Wow. Alingite. Donc, Moubali, c'est la tête. Donc, on a beaucoup. Mais nasi ko na lingi na bongisa place moko wana que libala ndenge yo koti yango okobima te. Donc ezara pour le meilleur et pour le pire. One évangile selon Tania Mukoko. Selon Tania Mukoko, selon la Bible, selon Dieu. Parce que soki nzamba sangisi ba tu bo comme na niveau wana eza que olinga ki yango bosala ki mariage. Ah ben oui, effectivement. Effectivement, donc, je l'aime, oui. Sikoyo, nakati ya libala, option ya libala ezaka, tanto komaka, to sanganaka babali biso ezaka pour le meilleur et pour le pire. Yeba ki, likolo eyokaki, tango lataki bag, mabele pe eyokaki. Donc, pour moi, je dirais que, okoke nango tina suka, c'est vrai qu'il y a les hauts et les bas, mais tobongisaka toujours. Donc, obi m'appelle le lona nous te pose zawana oza Madame Eric. Voilà. Toujours continuer ba question na biso parce que naza vraiment la question na zo ki temps ya koluka na ye ba makamni na ko poser yo to silisi côté wana ya libala siko toza la posa to yeba Olga Baby balobi oza fi moko problématique ozalaka na ba camarade après bobeba na kana ba camarade to te comme la dernièrement awa ekitaki mataki na batu to monaki sur les réseaux sociaux. Et pour ça que même au salaba direct sur ça qui un ou deux je sais pas mais non ba que direct mo konga mo pe na mona ki nazalaki nazo ka onengo zoloba qu'est-ce qui c'est elle a qui problème nini pourquoi osa problématique pourquoi okabwana kana batu pourquoi oleka ki na réseaux sociaux pour na koloba en tout cas toza pour ça koyeba s'il vous plaît. OK mais c'est ça qui ne lo mo konga na nazalaka vrai nazalaka na uta olobelo komoko il y a pas longtemps nga penza soki na lobilo likambo za vérité na ko sakate Tania ba camarade nanga nyonso oto uta na bango kisasa ba camarade nanga ona bi ba camarade nanga meilleur ou pas ba camarade nanga nyonso toza na bango oui et puis dernière amie nanga pona taper à franche les émissions dernière amie nanga to clôtura qui na juillet 2022 pona ngai amie nanga o azaki amie nanga to kabona ki na 2022 yo bi likamsoko na réseaux sociaux mutunyo sur linga lo barandenge na ye après ye na 2022 mais azaki camarade on a koke na ndako na ye to vandi penza camarade nanga ye pa bandoko ya na ndako nanga tokabonaki na juillet 2022 na bafoti oyo esala ye ke tokobongisa esu te donc banda juillet 2022 ti lelo na bakisa camarade ya sika te bacamarade na nga nyonso bazali na poto
Tania, oyebi tango omona makambo mosusu fo okumisa nzambe yango mama biso lelo auti oyebisanga eloko moko avanda bandémission mpo alobai na nga na se contrôler en fait. Oui. Tania ezala ntango omona makambo mosusu obi me oyo na kisasa nde nazali baboma nga oyo to babe oyo nga navandaki mpenza ntango mosusu camarade te baconnaissance oyo loba mpenza me nga azalaki na ba en fait baconnaissance nini na bando ovanda na bango. Oui. Donc nakokai mpe kokufa naozwa bapele moko na oyebi biso bato baoyebisanga Olga donc bato talaka bato mosusu balobisaka ngai te bato mosusu bakangela nga kanda tel que famille Mbala je vous salue Ladi Mbala Silu Mbala tozalaki na problème moko oyo bakotisaka bango sikoyo ntango ese répété babi likambo eza lukuta. Olga s'il vous plaît bandeko bazosenga se babi pangusa mwa écran na yo po ezobima un peu flou. Ok, nazwa parce papier. que tokoka omona la beauté d'une femme africaine. Une minute la famille tapotez s'il vous plaît le temps à essuyer écran naé. Bon tapotez s'il vous plaît tapotez pour essuyer caméra naé. Tozo continuer direct nabiso. Donc voilà, direct nabiso eza c'est mon histoire, rubrique nabiso ya c'est mon histoire. Toko bana ko inviter batu ba mata, toko soana ba masolo vie na bango, ndeko musu aza na témoignage, ou aza na expérience moko ya vie alinga partager. Toza wana étage à souka, je salue ta présence. Donc voilà, c'est bon, namoni ça va. Ça va? Oui, des gens j'amis, merci. To continuer na biso. Ba master ya lelo, ba connaissance na yo. Ok, donc master nanga penza ke master nanga tobebana. Oga baby, une minute, coach Ben, nazo koka bola écran pour na biso mi balete. Eza na anglais, coach Ben, aide-moi na aider ngai na kabola écran kaka ya biso mi balé na anglais. Pour na nanga eza na anglais. Première fois donc na ebi ndenge ni ya osala te. Kadi, coucou à toi. Loba na Olga baby. Ba master na yo ndenge ba koma ikoloba. Na ba camarade o na koka loba ta camarade o azalaki o nazwaki pe aloko camarade ayaki na ndako na ngai eza la fille asalela nga ba fosi liboso ye penza na koza mutema mabe te. Bien que différence ezalaka nango kaka mais au moins ye nazwaki camarade to bande ko solola parce que to tanga na classe moko to wuta na epe a Congo to wuta na école primaire to tanga na ye penza nazwaki ye moi camarade bien que ba kati ezalaki te to ya moi camarade wa koka epe to sololi à part ye camarade nanga penza donc na poto to bebana non ezaka batu tokutana na poto batu tokutana na poto nde simbi te. Donc voilà naza na camarade te to bebana ba connaissance oui boko bebana so esimbi te mais c'est pas dit que comme auto bebana ki liboso lo bati version wana deuxième aya a recopier kaka version wana to troisième aya a recopier version wana lui ko lo baki naza mabe donc il faut pas qu'on condamne batu naza batu msusu wa popcorn to ça plus de 15 ans naza na vir na yoka plus de 15 ans naza na Gaël Loisé quoi plus de 15 ans naza na Sire plus de 15 ans donc naza bien ba master nanga o ba yebi ke donc on a kokaka pété o bomona biso ta musu boye neti vir na neti pupui ani bakutu Gaël alobaka te master nanga pe bomona ani bakutu so ba zwinga pe na likambo ba ndio gangela nga penda na oloba te na vandi calme donc na oto kabwana kaisa kaka DST simbi te eza te na okondane mutu toyokani te simbi te eza normal eza biblique ko kabwana eza mabe te e simbi te bref ane bako kabwana mususu ete ya biso po lelo bato bakongo ba i olgo bikaki poison i olgo bandoza na banani en fait eza ko kabwana ya mabe te eza nango biblique. Ok Olga baby balobi ke soki c'est normal tozalaka ta musu na ba relation musu okoza pe na 10 personnes 10 personnes wana ta musu 2 personnes malgré bozalaka mais bolingana na bino te ta musu kolingana te mais yo zozo e mutu na yo mais ye azolinga yo te et to epe batu misusu au fur et à mesure bozozala bazomona étoile na yo batu mingi bakotaka pe na ba jalousie surtout na batana biso ya lelo donc il faut faire beaucoup d'attention parce que tokomi déjà ba marié
tokoki kosala su bakikamarade moko ya hypocrisie te parce que eza danger moto mosusu akokota na kati ya couple na yo akodétruire yo soki oza na sagesse te il faut être sage toza na posa ya kikamarade ebele te il faut tozala na bato baza vrai wana eza juste conseil na koopesa olga baby balobi ke yo oenregistraka bato bazoswa nao na telefone donc ngai mpe aire moko ndenge tosololaka seke oenregistra mpe nga ok Tania Mukoko oyebi na obeta lisolo moko lelo ekokamusa bato naza na de lisolo na obeta ngai so na beti lisolo mutu abenga nga tu na nga te na kotanga kombo mutu te donc bundana na conscience na yo bon ok po batindaki nga mpe anasala direct mena loba en fait Tania nga nazaka na facilité ya kopesa bato confiance nga nazaka na facilité soki nakoma ozala nao napesi yo confiance mais soki na remarqué que oza mutu ya confiance te nakomaka directement méfiante c'est-à-dire un exemple nazwi yo camarade okoma ozala nao okoma oyebisa nga Olga bato moko kutu balobaki mwasi libala mobimba ovandaka te nga na répondre bango na nde nini Olga va bima libanda sisaka makambo nde nyonso ya ndako yebanga automatiquement nakomi na méfiance envers yo na oluka nayeba bato wana oyo basololaka na yo babandaka ndenge nini yo camarade na nga bayebisa yo soki nabeteli lisolo enemi na ngai te okomoyi na nga baje moko fille moko kutu bolobanaka te mbala moko nakomi boye alors nakende yango mpe na vraie version en fait soki oyeli nga neti likambo camarade nozalaki nde liboso boswanaki na ye ayebisi ngai ke yo ozalaka na kisi ntango oyebisi nga kaka bongo banda mokolo wana nalongoli yo camarade na nga Tania parce que oyebisi nga bongo toyoka peke Olga baby fille ya kisi ya liboma balobi nga sikoyo naza Tania oyebi ke bamusicien baza ebele na kine bato lokola ba Serge moko boya banda oyemba pa wera nani cappuccino non nabosani vokali na ye bamusicien ya grave bazali mais soki kisi elingi yo te yokati bakota bakisi te bakote mais comme elingi yo te minute eza epoke ya fali na fere bango baosala rendre lokola jibe na wera nde basalaki bato bakomi Serge Mabiala oui Serge Mabiala yebisanga voix ya Serge Mabiala est-ce que bamusicien baza lelo nani aleka ye Serge Mabiala na koyemba mais akotaki mpe koluka nde bango nyonso balukaka mais telema ezalaki ye te makila esenga likambo soki kisi ezaka likambo makila kisi fo endimela otania nga soki oyebisi nga aza ya kisi na ndimi nayebi ke na minute soki oyo aleki na ye nga lobi nga mpe na oya ndenge balobaka nzambe aza roulage soki okomi koanvie okomi koluka oyeba wana nde esalaka mabe donc ngai so naza ya kisi wi endimelanga ntango carrière na ngai esila ndenge ya bajibe ya bawere esilaki mpe yokati bawera na bajibe siko baza ya kisi te baza nango me kisi ya bafali na bafere ezodomine bango donc naza ya kisi naa nanga na kisi endimelanga na oboya yango poine avant nga namona yo Tania oza na kisi se koleki nga se kosala makambo nga asalaka te Tania avant nga namona yo oza na kisi se koleki nga osala po soki nga aleki na nga yo naomona kisi no ndeni donc po yo leki nga yango naomona kisi no makambo yo osala eleki makasi yango wana parce que toyebi ke bato ebele bakomaka na prise moko soki azokoka koaffronte mutu te nde na oti oloba tout à l'heure ezalaka mingi na barelation ya bamaster oyo ya mitema mabe bazalaka genre ya soki azomona moninga moko azopela aza na étoile bandeko misusu bazalaka aomona ndenge akota ata komi yo ozalaka mutu akisi bato misusu mpo omona ye nde mutu akisi sikoyo azomona yo sikoyo étoile donc azocomprendre yo te donc il faut faire beaucoup vraiment d'attention Tania na bandeko ngai na otune nga question wana te na profite na ye biso mama na nga famille mama na nga tu baza bango nyonso babengi bango na invité bango bakota mama mpe otala biso oui mama chérie Constantine Wumba famille mama na nga baza famille mama na nga nyonso ba témoin de Jéhovah oui famille papa na nga nyonso baza bato ya catholique s'intéresse mais vie ba réalité na okutana nango na vie nga na kenda na nga église ya molimo place bezalaka ko
place pe ezalaka nayebi so uti oloba na nga na leki na makambo mo ana réseaux sociaux petit na nga azali awa comme ne ursilage esali lukeke ma lukeke fille wana na wuta Belgique lundi mama pasteur na nga na Congo abengi nga alobi na nga makambo soko na kosi azali awa alobaki na kosi ta nde tokoma oluka bapreuve mpona kobanga nazwa maloba nyonso tosolola mama pasteur na nga natindela fille wana lundi ezalaki fe na le 11 ezalaki fe na le soki ezalaki na bosani lundi mais ezalaki le 11 mama pasteur na nga apesi nga prophétie tania mwana na place azali aoyebisa bino ke prophétie nyonso mama pasteur na nga aloba yango wana nga mpe na kima na église ya molimo natikaki kutu ntongo namona eke na longwe na nga bavie bacamarade nabetaka masolo na ngai te nga so moninga banda juillet 2022 so camarade ye boyebi so olga lobe na nga kutu likambo ezoleka na ndako na ye tania lukuta nabetaka masolo ya ndako na nga te. Oui, très bien. Nabetaka te. Ouais, ben oui, mobile nanga voyageaka bino tozo tambola na obima na otambola mais une semaine mobile nanga na ndako azate tom ça kete kanda kuna province yo moni kaka na bimi na zongi tom sous 23h oyebi te na oyebisa nanga omoni voilà pourquoi bandeko nanga ba yebi vir na zawana pupu ya zawana tom sous passer journée pa na ye ayebi ke mobala Olga azate azana voyage mais yo moni kaka libando boulot boy non nazanga mona ndako na kenanga ko tambola donc tom sous oyebi na ote au créer les solos non mais sinon nga naza na camarade te naza na camarade moko te joujou la battante Julia de moye wana bi ya solo na beta kama solo ya ndako na nga te donc pour l'enregistrement ya na beto li solo oui ya ko baza wana bango nyonso ba otala tania muningo na lobi nazalaka na ye wana on asambelaka mpo na ye na linga ata so problème espeka baso wana pesi ombote muningana asala bavosi afinga ngai ye na batelaka ye po ye moto ozala bombe ye moto otémoigner ye na batelaka ye taka basambelaka ye kombo na ye na kisasa po un jour aolamuka boye omonaka alobi la fille asalelanga bavosi mais après bavosi yango makambo aloba na mutema nanga consciemment nayebi ke nga te mona alobaki yango nabi intel moto abengaka nga alobaka nanga makambo oyo ndeni asali bavosi alobi ke ngai mona alobi yango mpona koma nano na bavosi na ye en fait première fois na vie nanga na enregistré motu boyoka lisolo mo ezobeta mawa papa ya fille moko bozalaki mwasi na ye soki nzela nameka kofaire comprendre bato parce que bato bazotala ebele misu bayebi makambo ya bana njili misu bayebi te donc na faire comprendre baabone na biso donc totunaki o question ya balobi ke oenregistraka bato so bozosola na bango ozomeka kofaire comprendre biso lisolo ngo betela biso bi muninga moko fille moko oyo oyebaki toyokaki baaudio babi ke yo koma kobima na papa na ye. Effectivement oui. Ok. Tangu nakomaki na 3e grade na Kisasa en tout cas na désolé na moni batu baloba likambo oyo mais mutu amema lisolongo alobaka eloko te on dirait atika batu na suspense ebima ya solo donc moi lelo personnellement nalingi na se défendre na likambo yango je m'en fous oyo ekoya eya nazoloba vérité déjà kozala na niveau akini kozala déjà mobali mwasi ya papa wana que son âme repose un peu eza déjà niveau po azalaki colonel azalaki na niveau likolo donc so botienga na na niveau wana eza world par rapport au kutu on a na mutu na mona na nute na vie na nga na soliste même pas Chikito pardon bato Chikito botagelenga Chikito na be Chikito pe faya lelo aleka na bar na yebi ete na mone même pas na vie Chikito oya musicien ya faire hein Chikito makindu na soleil na batu na ye ba rotage ya kota na mona na nute banda na botama na yebi ete tania musicien ex musicien ya faire egola balobi ko zaka mo na tania na misu na nga tania misu na nga banda na botama boye tomona ye na mona ete ata bonjour banda na botama po nini na kondima lokwa ex moko par hasard po mobile na nga ndeka bo aza na ete na ndako me nayebi nde azalaka bime na ordinateur azotala nga libanda donc po nini parce que il t'aime beaucoup alinga surveiller ok na kondima bato misusu okutu niveau te na oyo ondima neti papa wana toloba
papa wana za bana ne belé par respect pona bana na nyonso wa bokola na ndaku na ye ba bon wa tinda na ba poto na ko loba ba kombo na ba kombo na ete papa wana tubande ko sola na mwana na ye ba memela kinga ye to yeba ni te banda bo mwana petit na mona ndo tambula na ye Gloria Mokili omoni na tangi kombo na za kanda no te na piombo ti Gloria Mokili tangu na wuta ki ba Belgique nanga ayela kinga yaya na ye moko na to koma ko solola to koma ko za na ye après ton on a commis na 3e graduat na zone ka place na osala stage oui ye biso ka bana to kumisa ba papa na biso mwana na ye bisinga papa papa biso Olga mbongo ebi kandi tonto kola na kini papa biso mbongo akabaka te na memelo ye ngabi papa bino soda na ba minduki abi nga to sali ndeni comme yozo luka stage osala ya za ba connaissance ebele tanga omono pe ndozo lobela na niveau na yo to sala bongo to kende neti a aider on na makambu ya nini na ebi papa biso nda azalaka en tout cas pour toi avaler ba moté oui to yokani pe jour na kepa na bango to ke na kitambo to komi na kitambo wana ayebisi ya solo lede na papa bango papa bonga zaki na bureau na emoko abengi singa na koti pe abanjo tu na ba question na français donc aza papa moko bien penza respectueux makambo yo eluka problème na famille papa na biso ya kulutu to zwa na problème to ça soki 3 ans na papa kulutu na ngali kwa makambo papa na biso abenga ba solo na makambo papa bato aloba na e vérité mais bato kaka mokili so alinga sambusa yo aolinga kaka sambusa yo mais mutu ango nani amema lisolo wana na poto tania mukoko tokomi kuna papa nga solisinga na ba français atuninga osala option nini na yebisi abia bon ça va donc okoma no pe secrétaire na nganga bien mais pour le moment nazo luka place na osala stage académique pour 3 mois oui oh ça va ma fille donne-moi ton numéro ma fille oui donne-moi ton numéro comme ça na kobenga yo après oui na pesi papa mon numéro papa nga tikali na bureau ngana mwana na eto bimi to ke na veni moka sima bando kanga mwana na eshuki lelo na koma le contraire oto bimaka na papa na bango ya tikalaka non ngana mwana na eto bimi to ke na veni moko ya sima babanda ko place bakanga mwana na eshuki aketi kanga na kitambo dans vie transport après leki 2 ou 3 jours papa nga ta mwana njili aza mwana njili mais lupangu na ye na kitambo après 3 jours boye obenga nga ça va Olga nga bien ça va non ko benga kombo na ete na ba ça va papa abina nga oza wapi nga abina za ndaku abinga na wuti sisi pa na biso yaka na porte église ya Sainte-Thérèse oza na ndaku nga abina za ndaku yaka na église ya Sainte-Thérèse na dusoli na couloir na biso na sima cercle moziki na ke wana na mati na voiture papa wana te atuninga oza bien non zwi ka stage te ngabi te papa na zwi te abi nazo lukela o penza me biso ba soda par rapport à ma place na biso ezosimba te siko ozosala ninga na okende kaka papa transport mpasi kotambolaka kolukaka mpo papa nga aza mpe azalaki mpe amutu akokaba te so azalaki mutu akokaba nde abambanga ata 50 azalaki mpe amutu akokaba te malgré na beti etolke batransport banini papa kaka resiste o sava problème ya te nga mpe na olukelo kaka kotwa bato na nga na kobenga o papa bato ademare voiture akei aza mutu akokufa na kooloba likambo na mabe te mpo naoloba bien na niveau akini déjà so olingi mobali lokola papa wana donc world esali yo bien tokosi mais papa bato alingi nga te eleki moko mosusu awumeli azobenga nde nga te papa kulu na biso ayebisi nga Olga olekisa ta ya stage oya koloka te collation ya kosala na régie des eaux mpo nga na ndoki ma régie des eaux papa kulutu na nga baolandela nga biso ata kokendaka place ya world ozobuleke na kokutana na mutu na nga mais papa na biso aza wana à l'époque soki ake na nga na régie des eaux ekosimba te kotianga bakali mwa chef mwa molinga nga papa oboya j'étais célibataire à l'époque en fait nazalaki su na choix ke atienga na régie des eaux na direction générale oyo ya wileri wana place ma ebimaka batienga wana nasala stage wana malchance pour moi chef ya papa na biso papa ya ex na nga famille Kasongo famille Lema babobete bango nyonso oyebi bango chef na nga na musala entre temps papa na nga esu na musala nazokoka te nasali wana moko mosu na wuti po ekomaki so na wuti classe nake stage académique tellement nazalaki brillante nazalaki mayele makasi secrétaire na bango alingaka azwa congé babi na nga non olie nazonga après naya so après bakolenga ntango nazwa diplôme nazonga etant que gradué na osala stage professionnel de préférence comme secrétaire na bango azokende congé
na continuer kaka nasala na stage professionnel nanga mbala moko noza na facilité ozwa mosala nakoma osala nasalaka na ntongo nakoma otanga 3e grade nakoma otanga na pokwa natanga na pige na gombe wana na veni ya cour suprême natangaka na so na sisi mosala nake classe nazonga siko ndako butu nazonga njile mais tozalaki papa biso atiaki chauffeur moko voiture moko apembe oyo nando otambola nango na kine yaka ozwa nga ezongisa nga classe mpo leki na nga mpe ntongo nga nakomi na 2e grade aleki na nga greta mpe amati 1er grade ayeki mpo ekole moko na nga tokomi lokwa mibale chauffeur akende kotika biso na ntongo azongisaka biso ntongo nga akomi 3 midi tobimaka na ntongo na greta ke classe nga ake mosala na pokwa nga nake classe mais fo nazonga sikoyo na transport ou bien chauffeur azwinga ngo mosu nauti kaka classe boye naozonga na cercle musique mutu mo azobelanga olga na cercle musique na pokwa nauti classe nata boye mutu yango nayebi ye te naotali mutu mo anzoto mikie nayebi ye te azo insiste olga tellement na ndro boya ale alakisi nga ke mutu azobenga ye wana namoni bon tonton papa nga azalaki mpenza mbinga ya monene atombo liboko na bie na yambie mbango mpa agile nake papa agile tobandi osolola auti ozwaki stage à fin na nyoko amaki na zule na ngai yo stage te nga bien ovanda omela masanga ngabi na uti classe nazwa jus na cercle musique ngabi na uti classe moyen na meleza te na lembi lobi na obima ya camarade na yo ya fille wana camarade na nga te fille wana mbala moko azwi $5 $5 na miso ya bato nyonso bavandaki wana apesinga merci papa nazwi nake na ngai nake na ngai ndako nde bavandaki bongo ekiri mutu moko azalaki wana asepelaki nango te azalaki camarade ya papa kulutu na nga amoni yango suspect il abengi mwana boye asepelaki nango te fale abomba ta meka sola na nga mbala moko abengi papa kulutu na nga na France tania likambo eluka problème papa kulutu na nga azali atosala plus de 3 ans tolobana te ye mpe fale atuna nga mwana malembe abengi papa biso peut-être mazalaki chaud abengi ka bandi ofinga ngai antuka nalobaka mabe lukaka problème na papa kulutu na biso après abengi kombo ya abengi papa wana papa kulutu papa na ngai siko propre mpo papa kulutu na ngai alobaki ngo na ndenge asongisongi mwana oyokisa biso soni boye mutu wana aza génération na biso koma ye na hotel te na voiture na ye te kaka mpo abengaki nga bato bazalaki wana na memi ngambo papa na biso aye koluka papa wana abengi ye bapesi ye numero nde mpe nga nasala makambo koenregistre banda wana babengi ye papa wana asololi na papa na biso abe aza mwana aexplike wa akoki koexplike etake papa eleka nango siko entre biso baninga tokoma osala baje comme ezalaki mission nini tokeba papa ya biso papa biso akabelaka basi mbongo olia ye mbongo ebi nde ezalaki na baje tokoma otumbola na mama fale na boya na nganga mpe nakoma ozwango baje mwaye wapi mafi tokoma okende nango baje apartir ya wana nde ezalaka entre bino bokoma kozwa ka baje ndenge ezalaka baje kaka nayebaki te ndeko wana nyasi azoloba na yo ke otomia papa na biso mbongo boyeboye wana yo mpo mobenge mafi ndenge papa nde obenga mafi wana mpe nasilisi na nga classe nasali makambo na nga nyonso nalongwe na nga kisasa nakiangola ntango mosusu tosola nde na Facebook mama boni nga mpe na obane bien mafi nayebi na ngai te nga normal kaka lisolo orke awa ese epanzana ndenge wana yo oza na Kinshasa awa na poto eyebana ndeke yo bima na papa ya mutu moko wana ozala ngai nayebi te oyo nalia même pas 10 € na china même pas on dirait baye obeta porte na oganga Une minute la famille, notre invité à Ozonga. Kolanda téléphone te soeza papa te. Oui. Zela nada direct patanya. Bernice nada direct. Mbala moko ngai na solola na nga bongo na yebi te naza nga pe na ngola to tumbola na biso lokwa baninga nyonso. Siko to na eko ya poto no lelo na bena otanga komba mutu na bena otanga to na eko ya poto anniversaire moko ezaki ya maloli na biso njili mame panja wana mususu anniversaire ya maloli abengi Olga na ngena bengi so na fête mais omoni yo lobananga te na tel bon yo po bengi nga na fête ya bien kutu mukwana tozalaki na Château Rouge
to solo là entre biso ba fille mais lui solo mo bimi ona yo bima ipari na papa na entre guillemets nabi o yo ka ko pa na nabi na te na yo ka ko pe na munoko na e moko mais ko tuna na oyete ayebi singa pe na yo ko na munoko sko ya mwana na e moko ko tuna yete ngabi bon qu'est-ce que j'ai fait yango lelo na comment pour enregistrer bat na zui ma epenga siko kanda na luki numéro papa ngo na zai batu baza na ngote ti na ko kutana tonton na ngai tonton na biso grand Koumar na pesi mbote bando za na emingi noko na ngai na ko benga e grand Koumar na za problème mo réseau déranger na France en tout cas réputation na ngeza ko beba est-ce que ko luki na numéro ya mukonjo na ta ba soda boye o problème ngabite problème te aza papa biso te na ngina sa mikanda moko boye ezo senga ke par rapport à ngunda na ngai esenga ke iya ta moi musapi na kosi noko nanga bizia na benga yo bi mukonjo ba pesa numéro ne bongo te aye o benga e abi o mwana Jean-Pierre oui pesa ye papa ngoi boye ba kina za mwana Jean-Pierre o papa mfa benga ka ye abi pesa numéro ba pesa numéro na bengi na zalanga mon côté na ex na nga ponga bana ya poto na bimaka na mobali moko to kende to koma place wana ex na nga wana panga na bi ex ba no ba yebi ngani ponga na yebi na nga to gauche droite banda na ya poto avana bala mobali kaka moko na zaki na ye to vandi na ye na to vanda ki to solo la na bi bon na benga papa on a vu na vu téléphone na ex na nga wana to tie na tie enregistrement na bengi papa bonjour papa limbi sanga na kende na procédure ma benga Olga ça va ma fille ngabi ça va bien papa en tout cas ngane na za boy na za ressemble na poto ngai na yaka na ndaku na yo pona kokuta no talaka mbala moko après to yaka kanga lupangu ya mwana na wana na compte so ba camarade mais na compte na yo na yaka kaka une fois tala makambo nga na poto batino so ba yebi ke abi papa na abaliye mtano ebisa ngai tant makambo ngwe bimaki papa na bino abenga nga wani zaki ezaki na important te loko important bandi ebisa nga bi batu nyonso ba yebi ke nga na bima na ba ofinga nga mwasi no alors que yo za papa ndengo botanga ndengo po bota mwana na yo wana na lingo me ko sola na ye bien ka o changer se batu makambo lobaki te mais yebi se ke nga na bima na nga na yo te na liambongo na yo te Olga mwana nga santé penze za bien te na yoki na koyebisa ye oza bien normal na jo enregistrement wana mwana na ya zalaka nango na bi oyoki ko pandaka ngasa na tata na yoki ona tindela mwana na ye ko azana ngo oui na vina tindeli mwana na yenga na bi tiko pandanga sango ole na yebiso ke ntela yebise yenga obimi na bima na papa na yo ka voix tata na yo moko na tindeli papa tata na ye a répondre nga na se papa biso ko ndima ngo te po yebi ke nga na yebi yango tala niveau mutema mabe papa la bango mo mtalo bien ko na tindeli ye après si mami konaye boyoka ayinangai ya lobaka ayinangai po ndenge na enregistra papa na ndenge na bengaka papa na bango tonga na kataka papa na bango salaka crise abelaka makasi yango wana alingaka ngai te nde toyoka nga ndima likambo oyoka te mais na oloba nga na yoka eza information eza lokwa histoire ntango histoire esalamaki ntango baprofesseur babetela biso babakisaka mwa bamungwa balongolaka mpe mwa biloko na oloba nga na yoka ipare ntango natindelaka ye message wana papa bango bengaka ya sili kaka so crise attention esalaka ye so ndenge nini ce qui est vrai aleki presque tro na loba mabe ba ex na ngai nyonso kisasa aleki bango aza ne ndeko na ngai te ane papa kulutu na ngai te nakoki na ngai mpe kolinga ye mais nalinga na ngai ye te na bima na ngai na ye te nalia na ngai ta di ero na ye te voilà yango wana yango ko enregistre bandaki wana ntango sikoyo bavose bandi ntango bavose bandi na raisonner nga bi mais likambo muto ayebisa ngeze nteli ngeni na bavosi balobi ngam na lobaki yango omonde balukai ko tia ba trouble ba biloko wana nyonso zanango nde balukai ko tia ba trouble ko sala ke ndeko nanga te kaka bijou ayebani na fille moko na batoto za na ba guerre batanga kombo na ye na boyenga na ito swana te mais so na swani na mutu ou bien na potay na mutu mo quelque part kombo na ye bimaka kuna après 2 mois mona bakomo commenter bakomo batuka oyoka to monaki donc eza vous important tenga jogi na loba na yote okeluka muto beba ni okeluka muto loba na te pesinga sous force et la kisinga sous all goza likolo donc bongo nga bana nga bongo fille wana ndeko nga bi yo za camarade nanga Olga za mama leki nanga kombo no ezo kota mingi na makamba Olga na lobi sabino ndeko nanga iko benganga avant biso to solola nga azaka na camarade na mobali na yebi te na moni ete Bartel j'étais sali
yango nalingaka mingi nabeteli Bartel lisolo ngabi ah naza posa okuta na fille wana te fille wana kosila ba makambo ebele tosolola na ye bima lelo ngamu na lobango na ndima ayebisinga oh mais soko okutani eza occasion bien faut se rattraper nabina se rattraper ça veut dire abi oyebi dictaphone eloko mo ba journaliste batiaka boyenga bi nayebi yango te mais namonaka bi oui kende na électrodépôt somba dictaphone kende nango place bovanda makambo yo tune kaka baquestion oyo oyebi ke ye moto atongaka bato mpa na yo merci asitu abi yo tune kaka baquestion oyo oyebi ke ye moto atongaki bato mpa na yo tania oza nango wana tobomba te nayebi so dictaphone wana ye etondi na bandi otuna ye ah mais likambo oyo moto oyebisa ye nga ndeni na bavosi balobi ye moko atangi kombo ta eza nango yo te eza intel na bine ah neti master no asalelinga bavosi est ce que master no akoka ye nanga ta apesi réponse na otoyoka yango su mikolo sikoyo place etouche nga makasi atouchaki point faible Charlène Makanda wana mpa nanga batouchaka te je te sali Charlène Makanda banda bota na nakenda otala ye te mais yo okotala Charlène te mpo babaki ke yo soki mpe nayokaki na badirect ande Tania continue ndenga na oloba Charlène Makanda azali awa na evitaki ye déjà aza na compte moko kangamu na yebi yango oui Charlène Makanda banda bota Tania non nakenda nanga otala ye te omoni yango ntango osala rando fo intelligence ezalaka en fait faut ozalaka très intelligent très prudent mpo oloba n'importe quoi Charlène banda wa abota nga Olga na ndako nde nakenda na ngai te mwana na ye nayebi ye te mais awa wana baréseaux sociaux bato oyo ozalaki na bango baconnaissance Tania balobaki petite na yo wana yo kende kotala mwana koma kobela Charlène azali awa soki oboya no kokoma mpo bakoyeba ye akomi mayaya chéri Charlène ye wana omoni yango Charlène ye wana nakataka obanga ye moko akomi mpo na invitaki ye Charlène banda bota Tania mokolo asuka nakenda na ndako ya Charlène na matanga koko na bango wana na aboti te Charlène banda bota Tania na ngai no nakenda na ndako na ye te aloba nango yo olikoye kotala mwana te mpo yabenganga mama leki par rapport a mama na bango asalelanga bolamu ebele tokola veni moko mapango mibale ka ekaboli biso Tania banda bota nani Tania na ngai Charlène omona stupidité ya nde balobaka Charlène Makanda banda bota nga Olga nakenda na nga otala ye te ok sikoyo ye wana ye moko akomi oui merci baloba nazotala awa baloba ke ex camarade na yo oyo bokitaki bomataki yo olingaki otinda bato bake kobima na mwana non wana masolo ya bana nazaka fragile nga na oluka mwana nalinga mpe ya masolo ya bana te donc faut compte oyo mutu moko koolongola ngai ye te oui tika on dirait arapele nga nde mpona loba likambo yango tosolela mutu moko alobaki lobango lisusu mais c'est pas important c'est pas important c'est pas important eza yango important te tika na oye après Charlène Makanda nde nalobi banda bota namona mwana na ye te ok tolongwe place wana ya Charlène te yango na ocontinue nazwi fille wana makambo nyonso nga nayebi ke nalobaki te na enregistre ye tellement ya mimonaka danse abandi kototola na bakamaradi na ye oza nango nyonso abandi kototola atotoli nzoka ndenge nazalaki na dictaphone na se ya telefone na nga ya enregistre nyonso cousine nièce na nga oyo azalaki pembeni ayebi te ke nga na nde koenregistre master na nga mobali Bartel que je sali ye moto apesa ye ngai ide wana ntango tokabwani ye nayebi se mama ngabi omonde tovandi no awa onga azala na problème no te Olga dio na biso ezalaki bien mpo aza makasi na makambo wana ye bato balinga ye te tozala boye patati patata nayebi se olobi na nga oza sincère na travailler ki maître mpo nga utaki ngola na maboko ya maître nayebi se omoni na enregistraki yo mais na efface na ngai yo Olga osalaki bongo nga bien na enregistre mais nakosi ye na efface te natali siko esprit na ye abandi kototola baninga na ye atotoli oyo akoka kototola nga nake na nga ntango nakomi na nzela nabengi nièce na nga nayebi se na efface na nga te Olga solonga na efface na nga te preuve makasi bongo nga nakei koefface na efface te bato nyonso atanga ye bakombo tolobanaka te mpo ntango moto bolobanaka te batongi oyo koyebisa ye seke boloba
Tapotez, s'il vous plaît. Bani. Oui, oui, continuez. Et Béguéa qui c'est bon maintenant. Et ça va venir au Bégué. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Appelle les Kotaki. Ah, ok, ça va. N'a pas Kota. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On continue. Ok. Répondre en retard. Kata au bandela alors. Donc, on a obligé, il faut kata au bandela parce que. Non, c'est bon. C'est bon. Ozo Kanga. Continuez Toyoka. Allô, Olga, Tozoyoka biso. Mais Ozoyoka nga bien te. Nazo kitiso après au salanga demande. Oui. La famille Tozo continue na biso na invité na biso. S'il vous plaît la famille Toza na rubrique na biso awaya, c'est mon histoire. C'est mon histoire eza rubrique oh Miss des Miss ayeli bino sur TikTok awa. Tozo kabola ba triste réalité. Expérience moko na vie oyo zwa. Eloko moko pasa nango ya difficile. Témoignage nyonso oyo za nango. Olingo sala publicité na yo. Ozana posa Miss des Miss alobela. Olingi osala balobela batu bayeba yo. Diaka contacter nga na numéro WhatsApp eza wana toko solola. Awa biso to sala ba rando te. Ba émission nga na salaka ya masolo ya batu babenga nga bapesi nga lisolo na bango pona ya kobeta ngo sur les réseaux sociaux po esunga bandeko mususu. Donc awa biso to salaka rando te, to sa vraiment to salaka ata rando ya mukete et puis to zalaka awa pona ko conseiller bandeko ko sala ba astuce ko pesa na ba idée comment ko vivre to salaka vraiment makambo ebele sauf zéro bêtise. Voilà. Toza na page na biso ya Miss des Miss page Facebook et puis YouTube na biso au nom de Miss des Miss TV. Bokende ko s'abonner soko lingi o raté eloko te. Awa toye na émission Mupepe Asika ya ba direct moko ya bato mitu ezo sala. Na ko inviter na ko banda ko inviter batu ebele na ko inviter bandeko ba star na bino bandeko na bino ba musicien même ya Congo ba chantre de l'Éternel na ko banda ko inviter bango to bando sala ba direct awa. Soko lingi o raté eloko te, s'abonner, follow Miss des Miss, okozala, oko raté eloko te, tozo yamba invité na biso, tozo continuer, tapotez s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci la famille. Tozo zela invité na biso a kota, azo beta histoire ya vie na e. Oui, ma chérie, ça va? C'est bon? Kanga son eza fermé. Tozo koko yo côté. Oui, azo mata. Oui, toza wana tozo yoka yo. Fongola caméra to yoka yo. Ok. Mais il faut la famille mais ka koyebisa batu batika kobenga ezo bebisa direct ezo bege direct na biso. Oui. Pardon? Tozo yoka olobi nini? Allô? Allô? Ezo bege. Oui, oui, tozo yoka yo. C'est bon. C'est si quoi tozo yoko très bien.
toyoki yo sikoyo. Ok. Après, sekaki nga bato nyonso yanga yeba kokamara na nga te motu tindela bango eza te sosaka moko te otanga nkombo na nga ye mpe nkombo na dictafa nde bango moye koserie bavose ngai te nalotamota confirme yeyaki bo Madame Olga, tokati, tozokata, tozokata direct la famille, tozobande la deuxième partie, dans 1 minute, tozozonga, bo se connecter, po tosola bien, po bo faire comprendre, bino, azana makama minene, o alinga loba, azana ba révélation, o alinga bimisa, alobi trop c'est trop, restez connectés, bozala wana la famille, tokati nazo relancer lisusu deuxième direct pour ezala bien pour na respect na bino ba abonné na biso na la famille de Miss Demis. À tout à l'heure.